Shalom, shalom. Libota na nzambe bandeko na biso oyo tozala na bino ntango nyonso mikolo ebele vraiment tomonani te me nzambe asali biso grâce okutami na bonne santé na ndimi biso kote mpe bino kote kuna ezalaki makambo ya musala awa na Congo Mokristo na chaîne oyo nzambe apambola biso yake papa azalaki te moyen tokoka kosala musala ezalaki te papa Alpha oyo asunga biso na musala azalaki te yango wana musala ezalaki paralysé moi quelque temps mais nzambe asali biso grâce akendeki azongi bien yango lelo tokutami su na bino na tango oyo et puis tokutami su na retard bolimbisi vraiment pour na air mais na bolingo nzambe toyebi ke boza ngambo wana et puis boza pe malamu. Amen, amen. Shalom nde mama uti kosenga beskize tosali presque moi 2 semaines ou 3 tout le monde samarité mais surtout dans le retour tebe ki nzambe osala biso bolamu mingi. Amen. Amen. Anabola monzamba osala biso biso seska tokutami tokanga miso poto bane merci wa permettre biso kozonga liso na tang oyo poto kwa suko yoka liloba na ye kati na ba couple. Amen. Papa. Zambe merci yawe na bika mokonzi tokumisio totondi nzambe po bolamu na yo ezebele na bomo na biso oyo kosala teke tokanga monoko nzambe tokotombola otango nyonso kolobe toza nzambe totiki tango oyo nzambe na sala maboko na yo bandeko oyo disposer nzambe obakolanda biso mokonzi simba mitema na bango nkolo bazaka bato makoyoka te mokonzi me oyo nyonso yo bakoyoka mpona kotia misala totiki auditoire ona maboko na yo nkolo pesa biso boyebi na yo lokumukembo ezonge pano na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Sekele ya libala, sekele ya libala, sekele ya libala, kokangama na Yesu, yende kisi ya libala, mosantu. Totangi mikanda na Bible pe bakomi yo likambo ya libala. Sekele ya kofanda na libala kokangama na Yesu yende kisi ya libala mosantu. Sekele ya libala eza kokangama na Yesu. Totangi yango na Biblia toyoki yango pe na masolo ke sekele ya libala eza kokangama na Yesu. Qui se kopola contrat ya famille basinyaki poto sala libala eko panzala contrat wana un jour mais on nzambe asele donc mutu akoki kokabola te yango toyebi ke sekele ya libala eza kokangama na Yesu yende kisi ya libala ya mwasi esika oza kangama na Yesu papa kangama na Yesu nzambe osala biso bolamu na mabala na biso po ete yaza le soutien ya libala et puis koza soutien ya libala yemoko aza bolingo aza amour alors eloko ezosangisa libala eza bolingo siko soki tozwi ye oyo aza instructeur ya libala totie siko azala centre kati na libala wana elingi koloba ke yango nde sekele ya libala pa ito komona sikisa makambo po atovandi na émission na biso ya sekele ya libala yango tozolobela na tina instructeur ya libala oyo abengami nzambe Yesu Mesia to ye aza na bolingo ye nde bolingo alors ye kati na libala ezake libala wana eza sele o Bible lobi on nzamba kangi moko te akokabola mbonge koyokoya na gauche na droite mais tellement instructeur azana kati donc ekabwana te donc ça veut dire que la babala na biso quand on nzamba aza présent ça veut dire que solution ngwana c'est tout awa le triangle c'est ça de sali ke moko Yesu na kati OK donc troisième personne azate Yesu asimbi mobali awa asimbi mwasi awa nani obenda biso na loboko na Yesu azate ya mwasi yango na ba distraction te pour ceux qui ozui Jésus otie kati na libala comme ya instructeur na yango moto akokabola ona papa azalite papa moto akokabola ya mwasi azalite na ti mikolele ki biso ebele to suka ki na thème avant papa Alpha a déplacé to suka ki na oezalaki après la pluie c'est bon moment donc sima ya mbula
climat mo kitoko ya kitoko ya makasi tolobaki yango exemple mingi topese na bamboka na biso ya Afrique au moins tango mbule bandi mutu afufu azokima na sani afufu akota nango yo pe linko somba ozolande pe mbangu po somba mutu makala pa azokanga yo pe mosomba ozolande mbangu po somba bana petrol pe kuna bazobeta milengi bazokima me yo pe mosomba ozolanda bango mbangu do mobulu ekotaka na babalabala mutu no so alingini azana posa a récupérer lo po mobulu ekoti yo pe ozokende soit na kimbanteke momoni ozokende makala taxi okoti kaka na Angola poso kene mabor momoni ozokende mutamba okoti kaka pona mbula donc eyebana na sima tambule aussi la nesko noyebana na tambule ese siko tokomi koyeba mais position likambo eza ndenge nini mais siko gloire à Dieu tambule si la moi climat siko ezaka bien côté même côté poussière la poussière ezate bandinzi wana batangula ba déranger bazate na mboka na biso tozala ba fourmi mo babenga ba tsuni batangula baswaka so kangami yo na poso mais na tsuki après mbula bazala ate donc climat comme ma bien et linko ba ke après matata nyonso na ndako tozala na bon moment amen. Donc faut koyeba ko saisir yango après confusion moko boye moko azo comprendre te moko esenga ke moko akita pour a gagner muninga o aza komata est-ce que to moko ala ko kita ko gagner ye a gagner muninga o azaki akomata to mona ke moment ngo ekoma nango ya bien eza moment o papa faut la sa tendresse et pas ya maman eza moment oyo ya moi si faut la sa tendresse et pas ya papa parce que moment ya mbula eleki est-ce que to komi na moment ya bien papa a comprendre ya moi si pour comprendre o ce que eza moment na biso ya bientôt récupérer batan oto kimaki batan oyo to landana ki mbule baneko beta donc mbonge kota ekati na ndako mbonge wa comme sili to gagner yango soko to comme na bon moment bon moment ce que c'est nga faut ko récupérer vraiment so na bon moment na même sengwe elongela kisaka do talibo yo mo na ke non o eza moment vraiment favorable moment vraiment oyo o évangéliste a outi côté on a perdre opportunité oyote donc papa tant on comprend que ya moi si a comme na bon moment wana ko linga ko perdre opportunité wana te linga ma ke o saisir yango ya moi so comprendre que te mbonge wana sili donc papa vraiment ce ko température kiti elongizo la sa gentil alors linga o gagner ye ko perdre opportunité wana te ndeko na ngai adasa erika nzamba sa bino va bolam tozolo lo bla bon to siko lelo yango to na thème na biso sengel na biso comme ba couple tout ça la rétrospective na ba la portugais papa lo ba lingala nous convient fazer rétrospective nous non solar et sengel biso vraiment totala oyo nini lekaki oyo nini esalamaki na kati libala na biso ya malamu donc tout ça la rétrospective tout le monde a nini elekaki se pesa ngai na papa mukwal boso ngai na papa to kutanaki mama Sidoni na papa mukwal boso bokutanaki eloko ya malamu papa lobaki yango tozo senga rétrospective to sala yango bon moment wana donc to kanisa yango mama rétrospective ezalaka toujours passe na makambo ya mabe o to swanaka o to bundaka o afinga kanga amankaka papa na ngai metolobi le makambo yo ya tolobi omoni libala eza tobi nini eza amour yango izo sangisa biso nzambe aza amour soki nzambe ataleka mabe na biso te alingaki ayata mipesa na ekulusu mpona nga na yo po azali mutu azaki ne mutu mabete azali mutu mabete ozala pe mutu mabete mais atali mabe ya ngai na yo aye aboy aifase yango anzimi na ye yango amema na ye yango siko mpona nini ngai na yo na bolingo na biso papa ya mwasi botalaka o eza mabe pourtant obitango ozokanisa o eza mabe muteme ezozwa dégoût muteme ezokoma fatigué ozomali kamoni ezozonga muteme ezozwa dégoût donc ozo perdre courage ozo perdre volonté parce que ozokanisa toujours mabe moko boye ke ndeko na ye alobai na ngai boye ozoketiela papa bilo na mesa ya mwasi melikanisa yango ya ndeko na mwasi kutu saloba na ngai mwasi wana ebolamba te te malamu abenga ndeko ne po alambela ye etio dégoût mais comme ça tolobi après la pluie yango toto loba awa mikoko eleki simambula konoka tango kitoko yaka siko tango kitoko wana linga okanisa o eza malamu ya sala o eza malamu ya mwasa sala o ya malamu papa sala poto ko ke liboso poto ko kozwa succès na libana biso pesa solo ya parfait à bonne odeur parfait ngo sopa makina na Betania moni ne ba ser na biso ya Betani Marie do accueillir pasoli parfait solo malamu na makona Yesu do to linga ke libala na biso na solo parfait ya malamu ba yebi binote mais tata bazo yoka ba bi kombola bino
ah te bango toyoka bango bango vers libala na bango donc 5 sur 5 mabe ezanga nango te mais tobi que après mabe wana eza moment ya malamu so pa mako so banga makambu ya amour te nan to lo bananga yango donc pa mako so obligé faut lo bananga yango donc eza bongo ngai naza obligé faut na lakisa yango papa parce que eza mobali faut abanda bibliquement mais nzambe modernisation ay comme un peu moi ça ko bana mais bibliquement eza bongo Adam sepelaki tanga moni Eve alobaki abisikoyo na kobenga ye mwasi abisikoyo na kompeka za mukua na ngai sikoyo omoni ba bon moment wana do papa fo linga olakisaka yango Maman na ngai Rachel faut linga ko lakisaka ba bon moment wana ko profitaka na yango ado ko saisir occasion wana tembule betaki mbonge zalaki mais sikoyo to comme na bon moment sikoyo to comme na moment ya rétrospective donc nata la bolamo papa sala nata la bolamo ya moi ça sala alors to continuer libana biso oui maman o linga mutu to poza ne sengwa mutu en tout cas c'est important makasi ko tala o nyonso malamu salama déjà dans le passé yango moni eza malamu papa mingi balinga ko se focaliser mingi na mabe bala na bango baza couple mais nakanya libala na bango bavandika toujours ba penser makambo ya mabe salama yango eza toujours na mitema na bango même si boke restaurant jour na mnaka kitoko bo même si on ka pona makanisi wana boke restaurant bo solo la nazongi na ndako mama ozo ndani so servir bisoti porini akanisi eloko moko ya mabe oye sali dégoût yango mama na ngai Rachel Mbokolo do toko kanisa yango to bike makamone za memi o aider mutu mais so mutu wana a rendre yo retour à mabe obi soko tyango na motema o kwa soko aider mutu jamais okokate parce que bando zongelo mona ke okokoma na somo okoma na somo ne babisika trace à serpent bisika nyoka kufa pa mako akufa ne wana kala mais so watu baleki babanga ka nzetango nyoka moko donc comme loko a trace à serpent mona motema ya mutu te eza bongo te mama na nga tantine donc soki mabe moko se eleka to bosa na yango alors biso to kanta bolamu biso osali mutu bolamu ba miko babaka koma yango na zelo et tant ma ekoya ambule konoka effacer yango mais bolamu mutu asali yo koma yango likona libanga tango nyoso mutu akoleka tala bi une fois na kenana ndako papa Alpha maman Hortense na zanga meme loka rolia me ba pesa ngai balakisa ngata ndenge ni na ko se sorti na mboka oyo donc monike bolamu ata mutu so atanga ngo donc nenga za boye lelo bango to basala eboye eza bien ko linga ka tiki oyo sali yango kaka ngamna sala eboye te kanisa bolamu muninga sali yo okende liboso okokasuko sunga babatu mususu donc faut kanisa ya couple maman celui wa maman ou ba papa azongi mitema sima kotala le passé ya ba bien o eleka nasi ba couple mingi ne kabwana te maman ozona maman yango sikoyo ne ba couple belé kabwana te yango papa nde olobinde ba couple belé kabwana te to otanga no na Apocalypse 3:20 nde papa otoloba soki to kanisa ka babolamu mingi nde ba couple mingi panzana te oyo ba couple mingi panza melelo ba koma na mawa ba koma comprendre que soki to miyokela liloba nzamba avant amen soki to yeba kan nzambe avant soki to kutana pe na ba obazana express koleka biso avant tam su to ngai to kabwana te pozaki nango loko muke o esangisa ki biso mais sikoyo epandi biso loko mbobo loko esangisa biso zaki muneno ezaki bolingo mais loko mbobo ya muke eko panza biso c'est ça omoni mais tellement batu ba ide pena bango o sunga bango o maloba na nzambe mais o maloba na nzambe couple beba papa il faut numéro de téléphone ba maman ba sengi numéro de téléphone papa makotangi libiso na Apocalypse 3:20 OK tozana mukana na Apocalypse awa ndekwaza la ligne ko comme la biso ngo etikala kana ligne wana Apocalypse chapitre 3 verset nango 20 Bible lobi Bible lobi na biso Apocalypse chapitre 3 verset 20 natanga kasi yo loba na kanga mas tem contrati o que eu tenho contra ti oyo ngai nazali contre yo qui tolérage ou bien tanga na français pour pesa bien o que eu tenho contra ti é que deixaste perder o seu primeiro amor oyo ngai nazala ngoma pasi pa na yo po to perdre premier amour na yo ce que c'est ngote alléluia o ngai nazala ngo contre yo o perdre premier amour
oyo ezoluka mbonge ekotela biso na libala ezalaka to perdre premier amour. Amen. Donc tobosani oyo esangisaki biso oyo esangisaki ya mwasi na papa ezelo mosusu te eza bolingo. Soki ezalaki kisi te na kombo na Yesu bobondela nzambe abebisa kisi wana alors comme yaza instructeur ya libala akokota kati na bolingo neke banda ya sika. Amen. Soki ya mwasi papa na ngesiko za oyebi ke eloko esangisaki bino eza bolingo ya nzambe te eza kisi moko mama papa noko asala quelque part te loba na minute onga azoka loba nzambe na comprendre ke oyo esangisa biso eza kisi alors na nazolongola kisi wana na boyi yango nzambe siko akota zwa contrôle ya mwasi yebisa papa ke na lingaki yo na bolingo ya nzambe te ezaki kisi. Amen. Papa yebisa pe ya mwasi na lingaki yo na bolingo ya nzambe te ezaki kisi. Mais na comprendre siko ke libala euti pa nzambe na comprendre ke libala eza amour alors amour oyo ngai na yo ezalaka ya bonzambe te siko yo kisi yango yo to bwaka yango to luka nzambe azala centre na biso. Amen. Obi ke eza facile parce que Yesu aza bolingo yende asimbi ya mwasi asimbi mobali nani akobotola nani akoyiko panza oyo yakangi. Mais lelo Yesu tozomona mbonge kati na mabala na biso ezake po tozo comprendre te. Amen. Ke to bosani premier amour na biso nzambe abi yango nazala ngo contre parce que bosani ya mwasi bosani ozo yiba même biloko na ndako ozo kepesa papa mobali na yo bozana ye obosani. Amen. Obosani yango lelo ezoluka problème kati na ndako papa pe obosani ke ya mwasi mwa azozanga ba classe comme écoute pena si sa université emso sentaki ye mais famille pe ezuye ka bongo famille na bango endimi epesi yo mais lelo komi ko bosa na premier amour ozomona yeke c'est anoni ozomona yeke c'est akoli verset ozomona yeke c'est akoli eza malamu te. Donc yango ne loko zoluka biso a problème ke to bosani bolingo na biso ya liboso to bosani ndenge to banaki ko lingana tamso wanda benga bébé wanda benga chéri na okimi ko eleki ndeko na ngamu kwa mbala ya bibi abenga mwasi na climatiseur à Congo. Amen. Tala ba kombo esaka bien abina be ke climatiseur ya RDC. Donc pour ngai tant yaza na omona ata momo yango eza ndenge eza vrai nga peta toile ki ba chéri ba pour to uta pe na bonzamba memba la mote na évangéliste to uta pe na kokosa na ki ma classe na kokosa ta pe ba parents moi boza ndako mobo ya manzanza menga na omona so na komi kuna na kuti na omwa ndeti porte ya lo les ofonga melangai donc tala makambo wana vraiment donc beaucoup bozo kanisa makambo wana bon mona ke bolingo na bino e bana kokola tangu nyonso bolinga te bonunisa yango ya mwasi bolinga te bonunisa ezobima te bolinga te bonunisa. Amen. Omona ke tangu wana to kanisa omo oketala chéri na maman Hortense oketala papa Alpha même ezana onkuto obozu ezalaki nango mais okoma ayebi olamba te Hortense po yo no okoti na ndako to obandeko ya otala ye mo asombi sardine asombi kwanga mozomona ngo gu ozomona ngo gu bozolia ngo nelengi mais lelo misu papa Alpha telemi akalingilo likabo ate ziki te liango ka kanisa passé wana ndo sala bien eza bongo donc kanisa passé wana tellement sardine on ezaki bien lo batena olia kalikabo nelengi te ko ganga te ko manke mobile note ya mwasi otani maka mozo sala te kanisa tangu wana sardine na katali nzanza kwanga na likasa bovani pene toko mozo mona ngo ke porte alo les ofongama mais siko lelo yo bakita fote eza misuni na ba congélateur mais to komi siko na incompréhension moko neti komi diabolique non libala eza bongo te eza bongo te eza nango pete ko bato bayaka bapesa bakote biso mbale pe tokoki kobongisa to comprendre kaka te ezalaki boye te siko nini ezosala biso tokoma boye soki moko bo comprendre yo siko kita oganye titika aloba netango osili oyebisi papa nga na oloba mabe te nazobaka ezalaki boye te tozali kolia na sardine na nzanza mais tolinganaki tolia kwanga na likasa tolingana mais siko tolamba semoule be spaghetti eza ba pizza eza siko nini kezo sa keto yo kanate omoni basi wana libanda
bakoka kosupporte yo te bazolinga ngo mpo sikoyo ozwi me ya mwasi alingaki yo nasola mapeka badodorant kutu eza te ozonga bidodorant kutu monango wapi mosali ya nzambe David Ilunga bitanga ya kutu basapato abenga zo chichibili zo nini abidi koyeba te eza ya plastique mapakoli yango mbila mafuta mbila ekombi lokola chaussure vraiment ya bien ya cuir siko ya mwasi na tango banda olinga ye na baniveau wana siko okute koma ebele bagolf bamisusu nini batriple semaine misusu bakombo na yebi te ya bapapa mais siko bozolingana te mpo na nini Europe ekosa biso te Afrique pe bozwi ekosa biso te donc libala evai na ona bozwi te toyembe awa sekele ya libala evai na bozwi te mais vandi na liloba na nzambe amen donc tostia yesu kati na biso libala evandi na liloba na nzambe totia yesu agere biso ya mwasi esengo na nga ezalaka naokake mabala na bino ya biso eza bien esengo na nga ezalaka mabala na biso ya bino ezala bien tozwa invitation ya libala amen 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 bolimisi vana napesa verset na erreur na baki Apocalypse 3 20 nazo répéter yango Apocalypse 2 na verset 4 oui Apocalypse 2 verset 4 Bible dit mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné, tu as perdu ton premier amour. Yangwana papa. Donc ce que tu vas kotala mingi bolamu oyeleka. Bolingo ya siki ko continuer kozala. Et continue. Mais ce que batu ba comme limité kotala ka toujours alobi na ngaboy asali bomita bosani peut-être le même susu mabe azotaka toujours mabe o est présent. Amen. Mais on veut que liboso faut kotala toujours bolamu. Amen. Yonga na obi awake soto continue na mamukanda o Apocalypse na suka na balobi ke kanisa esikani okweli te ya mo seza ngo tetite kanisa esikani ezo sake couple na ngai eza na kimia te amen eta msupeza oza maturité te moi likambo salon obimisa ya chambre obimisa ngo na salon mais couple eza na équilibre te likambo ya chambre na bana bazoyeba yango respect ya papa ezolonga ya mama ezolonga couple eza na équilibre te te kanisa esikani okwelaki ta mususu ba message ya ba ancien copain to lobaki yango ana ba interdit soki olandaki yango to koti na chaîne biso Kongo Mokristo komona thème ya ba interdit ta mususu ba message ya ba ancien copain ezo sala ke couple na bino ezala stable te ta mususu pe bazua moko mal placé poza bazua Ezako? Donc obengi ngai nditi ngai bandeko na ngai ya mwasi papa na za makasi te na ba portable. En tout cas ko benga ngai msu di fo zwinga te. Ya ona pesa mi numéro ya papa. Siko mobali bongo tanga zo benga mwasi phone ezo leka te comme dire c'est que ça comme dire ko kanza makamobo ya bien te. C'est ka kute na garçon wana. C'est ka kute ni na mutu wana. Umoni bazua wana eluka ba problème. So on penser côté positif, on penser côté négatif. Pensez là nous est-ce que a eu problème? Charge Sili. C'est ça. Rendez-vous à Kende qui est ndenge nini. Omoni uzoko kansana no bien pona conjoint na yo. Libana bino ezana succès. Tango ko zwa yo mais na bengo ke bando le katabi fallait kutuka olandanga po yeba ke sika na Kende ki. Fallait ko olandanga pa puta mamu nakuta na nango. Charge kutu silaki tana komi kuna balobi na nga boye ba saki boye et puis makamongo za kaka bioza na mo mbala ede yo. Siko na mona ki moya osala ezate donc na kanga kutuka téléphone pona koma ki stressé c'est ya onde omoninga na ye. Omonte kama leki. Misiko tango ko bengo ozuite okomi na bakani bazua mo mal placé eza bien te. Mais azara moi si na yo azama mobali na yo c'est que ça sire que nenga ki ata fona ngo dona asir tambo okuta na ba ki mama eza la problème te par rapport que makanise belé ya Noeli merci omoni ba piste omoni diable maman même ba couple le diable zo bebisa pourquoi omoni penser à mutu eza piste ya atterrissage pe piste ya décollage ya diable diable nga toujours ba penser moko négatif ba penser mo que moi je suis alilingi yote mbala zo sepela na yote mbala sala boyete wa sala boyete parce que blanc ba penser zo vanda ezo diminuer amour na bino vous na maman donc so ba na 9,9 hein ya amour et comme ça okita osko place amour ezako kita place ma bezo tombama vous na maman po nzama sama mbale tant amour ezo kita dégoût ezo mata mabe ezo tombwama alors siko bisika wana eza mabe nzama lobi na psaume 1 alobi nini alobi na tango bienaventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios babi esengo moto yo atambolaka te selon ba conseil bato mabe nem se detém no caminho dos pecadores yepe kuta panda na nzela ba pakanu te
nesi asenta na roda dos escarnecedores. alinga pe kovanda te pembeni bato to bayebi nzambe te Antes tem o seu prazer me sengo na ye ezozwama wapi na lei do Senhor. na mobeko na nzambe Omoni doso omoni oza na groupe moko na milieu moko na libota moko o bango bazalaka contre libala o bango bazalaka kaka contre bolamu bazalaka contre amour te babi kovanda na bango te kabwana na bango mais pour ndeko na ngai alingane libala te ngaso na sene ki camarade a contaminer ngati bokeli musika te po mama na ngai alingane mobile na ngai te me abalanga apesa biloko nyonso siko alingaki te po erreur moko siko erreur moko ka mobile na ngai salaka tanto ala ba chéri ba fiançailles mama na biso monaka na fille moko boy donc mama tikala na likambo wana mais siko ngai na koza na mama te po so na zambi na mama ndolo banga ka likambo wana siko mbabi ke makambo o nyonso ya mabeta mutazoka ezokola siko na lingi te ke likambo wana na yoka kango donc faut na éviter kozana na mama ou bien so na zana mama balika lisolo wana nga fona longwa langa amen bible lobi bongo donc éviter kozana bato ya bongo po yo za bien na libala na yo donc ça veut dire que ezapé la basi oyo balinga bango te ke libala te po libala moi tant ba conseil za pas mon po libala avant o gagner des petits couples za na matata faut bango balé ba est-ce que balingani c'est ça le problème liboso yeah po libala les amour de ba koza ndako moko mais amour to le blanc exact ba m'apporte moko bala la pembe tout bana pe ba okanta bazana ba si bazana ba parents bana wana mais bana ba okanta papa na mama baza couple na libana pe bakanta bongo mais bango mo bayebi ke eza bongo te parce que eloko otozo benga libala o ezo sangisa wana eza bolingo amen eza bolingo mais siko bolingo wana eza te omoni siko ta bibino boke po solana bango liboso fo weba est-ce que bango mibale balingani poso bango bale balingani bako gagner mo pepe ya mbula wana na comprendre mama bako gagner yango il va faciliter notre travail tango comme ma joli boni siko makambo biso poto sola pour évangéliste na te c'est to bongisa ma Deborah nzamba salobola na ba ke c'est to bongisa ki na biso ango évangéliste bon nde oloba ke ma joli a gange ke ça te a comprendre ki c'est to bongisa ki ango moi te bo faciliter batu musala bon ramener bolingo ya sika kata bo mona et puis beaucoup ici respect à couple na bino école s'appelle respect à couple école saka compréhension ya bino mibale école ici po bato ba mona ke lobi ba donc muto eko yebisa na kuti mobile no kunana na mwasi okuta ki esava mais lobi suko amoni bino mibale bozo tambola abido na saki na ngere na kende ko loba si potang ba yebisi ye ke ba kuti ya mwasi na mutu ye moko aza sira bia te tanga oya ye moko oyebisa ngai ke mutu ngo nani pe bana sola nini do aza sir na mutu na parce que na mutu aza sir te na mutu na ye ta ba yebise ka bongo penser ne kenini yango na siko yango libala eza faux à sir eza amour d'autant oza sir te soki nan ose engagé te atolobela kinini choix de conjoint soki nan bokomi vana nanu boke liboso famille te nzambe pete apambola donc eza moment oyo mutu mutaza na kwene bokanisa su malamu po choix de conjoint ça libala te tozo talana mutu ngol baneke non na lingina su conjoint azo sa choix moni aosala choix mais siko biso oto sa janda ku moko tant to moni ke komi bongo za su sirte te fo bondela nzambe fo malibale pa na nzambe fo bondela nzambe ke nzambe pesanga moto bana za sir pa conjoint na ngai mama oyebi ke na bato bazala kati ya libala et comme ça peut bandaki bien beaucoup na tamoko bolingo nyonso pena et se refroidir nde bible biso en apocalypse bilo muso ezali ba lié ya famille ba trône établi ba esprit ya réclamation zana mama kasi neti otu kote yango tobika ke libala po eza bien fo nzambe azana kati troisième personne to lo banini zaché azwaki révélation eza mokanda na Luc 19 kuna zaché azwaki révélation ke na mata likolo ya nzete mais tanga na comprendre ke likambo na libota ngai comme na 2-3 personnes likambo en négative non c'est que eza susu ya nzambe te donc mabala misatu na libota nanga ezaka na négativité c'est que likambo eza su ya nzambe alors soko sala nzambe ne muta révéler yo que moni makambo zo sama libala na libota na yo na mabala donc eza trop de mots réclamer ce qui yoke na distraction et ko beta pe porte na yo donc et quel étiquette yaya liboso a divorcer yaya mi bale pas divorcer ce que ça le quatrième
mais ce que peut libosa ngo ezolinga atteindre Maman Georgette papa Guy vraiment nzamba sala bino bola. Merci papa Guy a passé. Donc si yo allez de troisième même cas il ngome mona divorce. Parce que tu faut comprendre que non comme lien ya. Siko yo mona tere biso famille biso ba si to kitoko mingi ata ba boy biso ba to balaka eza kitoko te ya mwasi. Eza ba lien. Eza ba lien famille. Oh mais yo mona ngote eza bien te obotila mobali boso botila mbala mibala lobotila misato so ba ke biso to kitoko mingi. Ya na nga wana kutaka bwana ka turo pa bali. Yana nga papa mobali pa kabone non eza bien te nzamba sali mwasi moko mobali moko. Koso boza kitoko eza pona mobali. Pona mobali na yo. Yusko kitoko no dona balabale comme scandale pa. Non. Faut bon de la nzambe. Si moi si on a posé ni bala na ye. Est-ce que on nga la relation na bato modèle andengwana. Te ezanga ite ya mwasi mais psomi 1 lobiango. Que kovanda na milia bato abongo te. Okay. O meya bota déjà na mibali misatu. Ye alinga kozala na ba makangu. Atolobela ki ezan toujours na Congo mo clip pe na Facebook evangeliste mamako okutango ke adultère. Mais ngala za marié, ndena kezala makangu libanda. Ngala za marié, ndena za la camarade ya marié mais azape na makangu libanda. Monte keza bien te. Eza aussi mbate. Donc na koko za na milia bato ba bongo te. Yo o papa na ngoza marié, mozala makangu libanda. Ya moi sposa marié, ozala makangu libanda. Naloba na ata côté biso ya moi c'est olongo li vraiment soutien. Olongo li sous-vêtement, o tape ma belle position ezala kitango zaki na ba 15 à 20 ans. Na siko ko na ba 30 plus to ke na ba 50. Mozala sonité vraiment. Et pas papa wana oza mobile note maza makango. E makango eza na bango ndeti poto comprendre facile muto azo sakanela o. Po ayebi ke akoyiko bala yo te parce que ozala mobile ya zozo okuna. Ao sakanela yo. Ayebi ke soki yo bomi libala na yo. Ye azui yo donc elinko lobake epai na ye yo pe okozwa mobali mususu ozwa makangu ndenge azwaka yo sikoyo ekosala bien te ekosala bien te amen donc azana yo po asakanela yo obi mama batu bazaka reflet ya relation oyo azana ngo kababila kisanga moninga no pona yebiso ozanani. OK. Po ezala bato mosusu azana ta olambela mobali na ete. Parce que yo c'est les relations na muto modela ndengwana. So ta yo ya yo zobo bima yo na chama ya fupo papa lingo ya. So problème ozani yo lambela nga futi lelo. Abina poto lisusu. Na poto lisusu pona Afrique mso bake ovai na se ozobalula mais nazoba na poto pe na oloba na Afrique abini ni na poto lisusu rechwe sana ngwa yemko ya osa semul na ye boni pa monela oboyeko ezamboka ko luka te biso suto e ko luka oui oki ko luka mais o comprendre que ça moi salibana poto ezamboka musala bien sûr mais yozo comprendre que yoza moi si alibala na Afrique pe ozo comprendre que ngai na za mwasi alibala donc avant tout nas bima fona bongisa ndaku nanga fona eba ke papa kolia nini soki nzama pamboli jana bana ba kolia nini et puis ndaku eza na position nini ndaku eza na position nini omoni et ozala bien mingi kolanda ite ke opo yana nzambe apambola vraiment kolanda ite ke po nyoso lambele o lutula ye wana kikongo babani bana lingala babani amonela yo non amonela ngate abolingo nanga surtout omoni so lingo bebisa libala no bibi nebisa bato so tika moke to yaki koluka yo ye libala ba parana ba bafana babite ke no to bala na mwana na bino pa ke ne koluka babike mwana mnazo bala pa ke libala amen donc même si par exemple que osala banzela faut tenir compte obi le bon maman ya Noeli nzambe asala bolamu obi na biso lelo anniversaire libala no falo inviter biso to linga ngo vraiment on va inviter biso soki na Dublin soki na Irlande tonga to ya même partout so na Europe tonga to bongsa mkoto tonga to ya so na Afrique nzamba osala biso grâce mais olobi ngo tinla biso numéro de téléphone to solola nzambe apambola bino bo multiplier amour ko banda lelo sukati na libala na bino amour bible zo bala biso awa ebota makasi na kati libala maman nzamba mona bino amen c'est ça maman jolie nazo beloko mo awa o est important oui eza na basi mingi lelo po eza segela libala po to lobi ndaku eza contrôlé par maman donc inclure mo papa oya papa mingi lelo mona chaussette oya pama maman za na tasso sur hôtel en hôtel
malgré to leka makambo to lobela yango mais nazo zonga ngo koloba pourquoi omoni soki amour eza so mazo tala makambo kitoko eleka makambo malamu eleka bolamu nzambe masama na kati ya libala mama na ozala prudent na chaussette na sengla papa mais soki otanega papa asalenga boy des semaines passées zongisa boy muteme comme kilo yango nzambe abike to zongela premier amour eloko aza contre biso premier amour nde papa otoloba mama na otala ba chaussette toloba ngo na propriété te mobo eza na sekele ya libala na ebite na bosani bopeto fo ezala obita ntoza bu chéri wana okimo oyibi kutu savon wana na ndaku na bino okekuna otoki mai Emo okangi kitambala mutu po ba mama quartier na ba chao kate okangi kitambala mutu otoki me ozo sokola bilamba ya chéri na yo so ya copain na yo osokoli yango tanzi okimi misumbango ozong okena ndao na bino okezong sa savon wana mais siko lelo bozanda ba mopona ni papa ka ba sous-vêtement fatia ka ona machine ba chaussette ya papa tia ona machine no eza normal te biso toza ba africain to kompe ko kolata kimundele mingi na ba sous-vêtements na machine na ba chaussettes na machine non eza bien te ya mwasi eza bien te te naza contre yo te na ebite ke même sous ba douleur a mikuwa nini malade eza so côté malade ça va mais ton santé eza bien non sous-vêtements ma papa nika ona maboko chaussettes nika ona maboko obongisi obi esika ezalaka obi ni esika nina koyoko te yango te to zongela premier amour eloko nzama za nango contre biso yango wana lelo koma kake akoma tete akoma mbali abase bele siko po ani akoma na base bele bible lobina biso na apocalypse babi kanisa esika ni okoila kiki pona ni papa akoma na base bele yobi papa siko kanisa po ani okomi na base ebele nini oyezo simba te na ndako po okoma na base ebele obi tote kolobela te mo to leka mama lo mo epusenga yi za makamuso zo sala ke ba mama bakoma pe mutema kilo na ba explication mutu to ko mama ezake papa pa salaka mama bina mona na ngambo na été ne bandeta to lingana ki sika papa zaki bolingo na makasi so azuka salaire na yo sa nini atena mesa uzana mama abile lokuta mona na ngasusu elo mokote yango mona eza bien na zo ba mingi ke ko sa rétrospective ko tala sima o zo tala sima o mona oya bolamu mingi tant muso ala ki tango na problème la situation moko tala bolamu mama sali déjà la vie na yo tala bolamu o mama sali mama ta muso abunda luka ba moyen nyoso papa to sala boy papa to zongisa boy loso zo sala ta muso na position ya bien yo mutana musala malamu angana ko la sambo na te ponga na zwa ke bele ya zwa muke mais so bolamu eza nango so bolingo eza nango mama est-ce que mutakoyi ba ya zwa muke ngazwa ke bele te travailler c'est la question donc ça veut dire que position liboso ezali premier amour faisonga ezwa esika la kati ya libala amen premier amour faisonga kolinga te amour ne dépendre pas ba voisin papa ba mo so kana mama so ba voisin ba otala bango eza mingi alors on eza sous libala te libala eza amour eza deux personnes ba komi mutu moko alors tant deux personnes ba komi mutu moko manquement ya moko so ka zo lobate na kati ndako trop silencieux na mkolango moko à la fois à déranger mais problème ni nous est le côté maintenant lamba bona za petite lisolo ko seka te problème ngo eza nini te eza bien te libala eza ngana na yo tozo seka tozo ko partager mama obi kezala ba couple so ba pa ba ye ba sepeli so ba pa ba ke ba regretter donner ba pa ba ke mutu pe asa nini moi kutu moi suko ole suko za mama be mona bazo proposer su couple na mama tikala nete alala ya moi ça zo proposer ndeko ya moi si muso atikala la po ebike ba kosola bien mais ya za couple aya ba ya kina mobile ne fo bazonga po eza malamu te muto azala ye moko bible lobi bongo siko ndenge nini yo zo sepela otika na muninga mwasi mobile na ye azonga ye moko ya moi si poza na mobile na yo babi eza malamu te muto azala ye moko bible lobi ba tikala kini bango mibale ba yokisama kisoni te mama Noël ya bibiso to ba africain oui to ba africain donc eza bongo te ke mindele moi si nanga ke na e congé pa camarade na ye te biso za bongo te toke ko tala bango biso couple to ko zonga ou bien te toke ko passer ba journée kuna bien te biso mbale toke kuna ba pesa biso mbetu nga ta to voyage ba noko nanga baza quelque part bazaka soki boke pa bango biso moi si alala na moi si mobile tenga na ola na pa maku moi biso sa moi soni te beza mbali nanga bibi kaza mbali nanga ya moi si aza mobile na yo faut linga bolo bana maloba oyo ko sala bien rapport na bino so boza posa ya intimité la bino bozela ka butu te
moi ce que ma bezo ça là to comment ko ce qui ko spiritualiser surtout ba homme de Dieu pe non ils appellent leki to comment ko spiritualiser makambu ba umbu na nkolo oh non et l'équipe moi ko spiritualiser likambo eza bongo te kolobe comme ndeti Jésus ana ba code non c'est pas bien lo ba ngali kampama kuna comprendre ba mo ko yate ke no te ko na ba ce que ba verset li ba les attendre ba verset mais na za na posa na osiko m sur 12h yo zo mangana na 20h mais pour ani o po funa tanga bible non li kamno c'est ça tangu nango et puis o respect mo boye et c'est bien te ba papa va serviteur de Dieu non ça bien te basi ba serviteur de Dieu pe ba zo réclamer mingi de trop spirituel tina kati na bolingo donc na bolingo ndenge zana makama spiritualité oui na bolingo ezala mutu aidaka te ke o sala boye sa boye po nini adanza ki na papa te azaki na yaya te ko l'accès boye evi azaki na yaya te o camarade te siko idée wana bango mibale batikala na bango ndi bazo kansoni te utaki wapi po bazo comprendre ke ya zanganga na zaye amen mais ce qu'on gagne na yo trop spirituel non eza bien te koloba la gaje boga bo lolenge wana mama te ngakuna linga makamwana te papa bongisa papa Mosani na Nzambe respect vraiment teza mama kutunga combien abi eza na temps pour na likamnyoso c'est pas nyoso bible wela ngama kamo bolingo ozo spiritualiser malobango na comprendre te mais so tango mama lobe ya temps pour tout et là tango to za prier oui bi Adam prière mama Adam liboso ya Nzambe Nzambe azobimisa bango mais abite oza bolingo nanga abi eva okende te entre temps Eve mutasaki mabe wana mais Adam abi okende te abi siko okutu na robenge Eve Paul boso ba ka muku wananga mais siko abimisi komba bisiko na robenge Eve po aza mama ya bu omoni bolingo to maloba na biso tozana nango posa ba homme de Dieu par makulu na zaka nango posa hein il faut que je l'ai ba spiritualité donc oh non on a pressé minute ya muke ata demi Dakar non eza kitoko te eza kitoko te donc to zongela to sa ke bolingo na biso eza lokwa miel hein amour na biso ya mwasi linga ke bolingo na biso eza lokwa miel et puis ça sera parfait à malamu papa na ngai lakisa ya mwasi makambo omoni ke ya yebite lakisa ye mama obi ezala ba susu lo ne sala ke ne bandeli au moins tant so couple vous êtes très bien akobenga na papa ozawa na chela ma ya fufu na sala boye ne beno mwana papa ndenge za betela mai na douche déjà kuna sala chaki déjà mais comme na tamoko donc on dirait ba camarade te ba ingrédients surtout côté ba papa boka usaka bolingo makasi ba papa bokoma trop busy eza nini trop busy donc papa comme aneti trop chargé occupé lobaka nazo yoka et lo mona baka biso ba mama to linga te Christ rotela ba singa chaîne ndenge zo sala mais maman azana posa na tala ba télévision kuna zo simba te ba caméra biso ba mama to linga te tana loba no likam loba no kana zo kata pa ma kupena loba na ngaza mobali na ngamela loba na tela linga ngote o manjo lobaka nazo entre na loba soute Osanangai mais ozoyamba phone moko boy entre tanganga na zoloba to uti na ndako tito komi na shop na phone na mato tito zo mais OK na ko accompagner nga pona nini suko eloko wana yango suko esalaka mona ezodine do ba ingrédients wana bana ko tchana kala mo sumbule ezonoka OK tika nga na réabisi tika la no de nga na zo biso te to continuer makolo mais suko na komi na ndako po nyoko osala ngote kena keneki pe classe ngene pe musolo bika ero azo silisa tika na kezwaye mama peta ngo mona otunati aloba nini yango outu apite na eka kozwa yo esala bien na eka kozwa yo esala bien exact donc esala ke chez ezokauka siko foti nango eyaka kaka mingi kote ba mama o surtout na poto basi ya poto bazaba impoli aba koma kosala te bible lobi kandi sa esika nyo koelaki po nili kama ngo ekonomi bongo ne bandelezaki bongo te komi bongo pona nini de fatandresse nanga ba papa et ça là que bolingo ekauka siko conseil ngo bita papa po yake bakela mama na ville na mama mais 2 mètres à distance non eza bien te kasi en bible lobi ke kanisa esika nyo koeli 2 mètres à distance wana yango na ezo longolola caresse na ndaku yango moni mama zo tiklo chaussette à salto en 3-4 jours pour comme jana de comme na kanda obi biso basi soto comme na kanda pa makuto zo discuter likambu ya papier mouchoir oyo mais ngala ozong sata makambu ya 5 mois passé 6 mois passé biso basi toza bongo
Donc tellement moi ça bosse na facilité on a ce qu'on rappelle telo selenga mais toujours le calca papier mouchoir ezakana nsuki na mbetu te sani na mbetu mais comme ambebele donc biso toza bongo parce que se refoulé na makambo sona boyo longwe na ngai awa tito ke na shop tito zongi na phone na matoi surtout ba vibe ba biloko bofelo boy eza bien te phone akini na osolo la 30 minutes yango ka mama ko na McDonald's na kutona mama nazoya yokotala ba mama to babi wana meza sabotage ba papa basala hein babeza sabotage eza bien te surtout yango mpe babia eloko nyonso tout excès à nous ba français babi donc eloko nyonso ba free oyo teme leke eza mabe ah papa na ngai nzama pambole papa na ngai lioti uta balinga ba free wana te hein donc eloko nyonso comme excès eza mabe foye ba po ezo biso reso ka mama comprendre kaka fono yo ekokata popo awa nena zaboye eza na fono fele ebi libala evandi na tendresse obi tant tozokola na yebi bandeko mususu baninga musu ya basi otalivement mwasi kitoko mwasi kitoko mais otali mobali azolanda tango wana toleba mike na comprendre te ozoba opola nini tango wana toleba merci ya mwasi otali bobi pola nini ndeko ya mwasi azolanda mwa mbali oyo mais c'est ce que on a eu kokola papa il fallait comprendre que makamwa mbali wana sala kaye ah non ya mo so la ko bosa te mwana ndako bazo beta ye oyebisa kutu garçon la ke moni yana ngawana lobi ba hotel mala kona po ba beta yo do akete ka terrain do maloba do makambo ya wana sala kaye malobeleki sukali ko gasito mikolo ka sala mi pa petite sœur na biso na Angola pa mo ko so bana bina ko zonga te non ça boete mais minute mkazo pa mobile na ye maloba oh mais est-ce qu'on va mobile wa sakini te mama saki moi expliquer donc nzambe kama ta comprendre siko papa wazaki kama abimai da 5 heures ke kayo et puis azona bakanga on va fungula longi 3 lignes pena awe kangama yango no so perdre libala nao OK yango no so perdre amour pa ya mwasi mais ça possibilité de changer pour appeler bébé bolingo wana des chroniques le bien et ça c'est au comprendre OK tant on a compris que tes zaki boete des chroniques 7 14 et le bien donc on a comprendre que telikamo ezaki boete libana ngezo ke na échec fona sala ninga fona récupérer yango zacha lobaki azana posa mona Yesu te abena sa nini fona matana nzete ya sigomor donc on a compris que libana ngezo ke na kobunga ezo ke na kobeba ngana sa ndenge nini fona récupérer yango na récupérer yango na ndenge nini na otala esika ongai na kwelaki esika ni échec we koteli malobo na ndeko loba esika na loba yango lisusu hein ba mouvement on a zaki nango pa ya mwasi na sala yango lisusu mouvement ya nini ezaka na chambre bien sûr kuna vraiment de ça va kuna mande fo ko bongisa makasi mais ba mouvement muso eza ba transaction na fandi pe bona fongoli compte nanga na moni ke oh pa makumu ta virer mbongo na compte nanga ah est-ce que virango a bossa na kilomètre na otunote na virango ma pona yo sombelo comment te que ça la bien mais yo papa ma bon makasi oui na sepela mama ko ebisi so papa ma bon makasi abingai na mbala nga toza call patex c'est très important c'est bien et puis tant boza place mo te mu ndazo ba dire que moi ça place tel là que na kuta na papa ke musala obimi ozongi 17h ya même la gentil koko talonga madeso ngebelaki bon lelo la mi pondute donc le solo exact ozotuna batuna raté faux solo là mama tanga solo balo likambo biso no steye kolaki ngape na ibakite ekoma na tango ba yekusinga pe mama tanga solo balo likambo faut prêter attention ozangi na téléphone bi mama papa na kati mo mkepo na sona mama mais ça te ozo sona mama za restaurant zo lia na yo téléphone moko ebengi 15 minutes on va dans la téléphone maman kuna biloko za na lia do écoute sili good que ça bien azali suwana te surtout la maman sikone o bakisani ya na laisse toke na ndako po azuli ya degu o pese importance na nini na téléphone donc biloko na mike yango e dérangeaka ba maman e dérangeaka ba maman tanga zo déranger moi apesa yo 100% exacté zompani zo na maman amen moi pesa 100% exacté donc linga ke hôtel la place nini surtout papa maman yango to biko ça la rétrospective donc kanisa nini des chroniques ne le bitan on ta comprendre amikiti si aluke longi na ngai nzambe pa inaza au restaurer bino hein kanisa papa ko la laxate ke pour lelo okomi ozui ozana ngote eza bongote kanisa nini oezo sala dégoût ekota na couple na bino oyebi lelo bandeko wana bayaba si bazana balabala bazolingo poza bien oyebi za malade betaka na ba couple
tant nazali mwa muke na banda oyeba te mais siko ta na kolili na kotikati na libala na kosolola na kotanga makambo koyoka eloba nzambe na komkompa ke maladie moko eza ebeta mibali impuissant siko maladie wana soki ebeti foza na oyo yo nzambe alongola na mopanzi na yo amen foza na oyo yo oyo azokomprendre ke ye azanga omoni amen donc zo comprendre que ye azanga tellement ye abeli donc afuna laksa premier amour to sala ndenge nini poto longa maladie oyo to kokende wapi parce que maladie yo soko zana oyo azaya yote akosede na libanda akosede na ndenge nini akoprostitue akoluka akosa adultère na libanda amen amen po et comme ça neti moi si kanda kanda mama moko bisinga lobi omoni 111 to benga wana ki o 111 donc ye ezelo ngombala abi donc elongi a déjà eza bien te papa la ngai fungula elongi papa eza bien te fongola boso fuli ba moi to fula pa nani ya ona lobi awa mama azala posa mono ne longi esengo donc oza obligé papa ya moi ce que papa ba sa rapport abi mona 18 ans passé to la bien na mama lui qui panga souté a occupé au nini yo comment la 111 il fallait la police ça ceux qui ba ambulance mais ça yo oza conjoint na ye te eza bien te siko ya onto zo ba siko na moment oyo yo communauté elonga ba 111 bon ceux qui maladie ya bongo ebe ya mwasi wana azana patience ndenge ni azana yo te bana fula longi balema lembe déjà na kaya pasi non faut la sanga bolingo tango za na santé ya bien pour la siko comme on est intérêt au moni que dona za sune kimelote baba o wana libanda ba olinga ba bote siko zo ya pana ngate o comprend que ba o libanda ba olinga sute siko ngai o anda kunde na o supporter ako supporter tango aye comprend que bolingo ezali ayebi ke za malade beti donc afuna pesa makasi po abike o za libanda ya mutu sa pesa sa loboko na o za libulu po abiba alors ya moi ça comprendre que malade beti conjoint na donc afuna pesa ye makasi toluka ba docteur toluka ba sali na nzambe toluka moyenyo so po couple na pesa la bien mama yango moni bible bina biso souviens-toi de l'Éternel pendant ta jeunesse amen yeba nzambe na yo tango yo zana na nzoto kolongono po jeune okende lo Afrique 8 heures du temps akiti na vola ngozobela vola ngo akita vola ngozobela mukongoza na ngosafo so mbando bosiko yo papa tango nzoto ya makasi yo siko za le papa bonheur na libanda kasi ya mo salobi awa abi wala kutu biso basi totuna yango akufa mukolo nini po alembi yo puto yo nzoto makasi do papa bonheur na libanda bo samaritain na libanda mais na kati ya ndaku ozolakisa doki ba elongi ba 111 mama lobi donc oza trop compliqué non eza bien te et puis likamususu ezo bebisa biso ba couple papa bozo travail bozo vivre mi na couple na ba idée ya ba parents na idée grande sœur na idée petite sœur na idée ya ba parents non eza bien te libala eza mwasi na mobali nzambe na kati troisième personne nzambe pourtant yo ya mo salami na ndako yo to lamba bien te biloko soki petite sœur alambi on kuna lamba ngo bien et ça la biso bien te abaso tombe la petite sœur et ça la bien te on est petite sœur la ligne awa tikalo ya lamba ngote ngai mwasi muna koloba ke petite sœur la meza yote poza petite sœur no loba ke tikika ya lamba non eza bien te yo faut se pena gu ya mwasi na yo yo faut se pena gu wana papa siko soki omoni ke olingi olakisa mwasi no eza na manière balobelaka obi muni loko wana na mona esoti na télé bien na YouTube olamba omekana kotala na sagesse nzamba pesa basa ko comprendre que papa za na posa na yekola eloko oyo tamsu na sala ki on mamoni yango bien te posa la ndeko musu ya mwasi musu solo bine dire que kende kuna la asiliki siko fo lingo za na sagesse mo rosola na mwasi nao po boza bien yoko kumisa te ke ya na ngai kutu alamba yango bien on ndenge ni yo sombi sous super ozaki na déjà des falo pesa wana na pesa sapa ya te eza bongo te yo ko compara ya na yo na mwasi na yo te eza kati wa eza libala te amen donc yesu akomaka ke non ndenge eza na mama komitungisa mate lo yaza awala mari fumbo na biloko nyonso merci à Patricia amen donc ebike mama elo musu na loba awa papa fo yeba ko loba eza bana makambo musu mona ozo banoli kama bien mais tellement o harmoniser ba phrase ngo bien te te toloba ngo pe awa koyeba koloba na ko solola bien eza makambo différent eza mutu so aloba masola bien te pe boloba te ay boloba te donc surtout papa ba ye moi ça comme déjà dérangé mon père comme déjà bien esa botanga oloba kaka dona papa ba otala bon ba vivre boy mais si on peut conseiller faut ça na maturité please oui
pourtant oza maturité plus oza na sagesse osola na ye au conseiller conjoint na yo te sika o baloba boye te likambo okosala yango boye te donc makambo oyo toboyi ezala na bacouple soki ezalaki na nkombo na yesu matolinga to se corriger donc mabala ezala na biobi conséquence ya libala tokoloba yango un jour awa eza bana soki tozoboya bana biso basouffrir ya mwasi nalinga yango te ke bana bazosouffrir papa eza bien te omonde boza bino mibale bopesa makasi pa ya bana ta mwana ye même travailler ki mabene école papa zo gangela ye ya mwasi azotala ka ta papa obima ya mwasi abengi mwana abomonde papa ndalo bana raison na ye dozo senga otanga lisusu papa loba ye mabe to tanga lisusu mais siko tanga bokabwani mutu atikali ka moko mwana travailler mabe moko na pe mso ochaka te akene pe musala ye butu ayebite ke mwana travailler ki mabe conséquence nango yangwana bana biso ba okeliboso te soki bible zo reconnaître vaut mieux deux que un voye bato mibale ke mutu moko siko yo so lingo tika la yo moko alors ozala bien bwaka lisu na sima bwaka misu na sima sala rétrospective omona nini oya bolamu esalamaka po omema bolingo ya sika na kati ya libala na yo po ete soko teli makambo kitoko eleka mama moteme ko yesengo mobali oyo alors nga na pasi mwasi oyo asala likambo po na vina nga asala likambo po na mama na ngai za basi musu asukula mama na yo po mama za kobela tala bolamu wana mobosa nango tiko bolamu mwana ngo kopesa o makasi osala e bolamu même akuta mina difficulté moko obite na lingie kaka na soutenir ya kolonga difficulté wana po bolamu asala na libota na ngai o asala ngai markanga donc na kotika eta conjoint nanga na soutenir ye eza bongo do futo kanza bolamu temna biso tobike rétrospective kati na libala kati na ba couple mais ya bolamu do tozonga sima totala bolamu o conjoint na yo asala ki o ya mwasi kanisa yango lelo papa ko koma na malade mais te kanisa bolamu asala ki même ba docteur balobi ki en tout cas pona biso malade tozo ba impuissant biso maman esimba soutenir ba ngala lingi ye pona okatsa tango azalaki ateta na kanisa nenga azalaki pesa nga makasi na ko continuer ko linga ye amen omoni so na kaya couple biso mibale do foto na bolingo avant prema passer ya ko linga te tango moni ko komi na pasi okomo ko pesa bolingo po place sa okeneza te pena ba musuna libanda ba bolingo so dans la libanda ba balobi ke biso makambo to linga te ba olingo te kasi sina oka kutu ezati na ba assurance à vie tango keboye batali yo za jana ba papier médicaux mo ya ba 6 mois vino eza so ba 6 mois kene ba assurance te yo mo sute po yo to moni o eza ba assurance intérêt siko ya moni ke kote kuna sili abi bolo mama na bala ye donc kuna kimelo eza sute abi tikala kende kuna papa yango ya mo simoko abia donc biso basi to ba kufa mko nini et puis ya moi sima lobi que cuisine eza bureau ya ba mama donc yo papa eza grande sœur aye eza la petite sœur aye cuisine eza bureau ya mama mama mutaza na liloba petite sœur ça il comme na cuisine ou pas yo papa ko yana mbeko côté ko moni ngombe mo mama biso na lambla biso ndenge ya lamba non wana eza ndako ya mama na bino mais eza ndako ya ngai na yo petite sœur na biso aye ya moi si aye bika petite sœur en plus ndé po ye mikolo yo lamba kanga pe na pema mais yo ko bisa idée wana te pour garder couple no boza bien so conseil no pesa ba papa oyoke ayami petite sœur na ndako abisika mama zetu bimi to sa ba na petite sœur et puis yo ebilo ba somba mate baika ba wangila bambika petite sœur te bible lobi na Genèse kuna de 24 babike batikala ki ni bango mibale donc moi sina mobali o baza mwana na tata na ete mwana mama na ete parce que nzambe mutasala ki bango asali Adam asali pe Eve alors sikoyo bino ndenge ni boza bana tata moko na mama moko bokende bino mbale otiki mwasi na yo sans autorisation ya mwasi na yo eza bien te boko kende na mwasi na yo bosko kuna bisika bino boke yo na petite sœur non so petite sœur no avani mabe attaché azaki na règle attaché yo yaya na ye oye biseke talo attaché mais tango kende na mwasi na yo yaza mwana mwasi oye bise yaka kota kuna kende tala ke oza su bien te omoni ke eza bien te ke petite sœur na yo aye tikala feti nga na kena nga na ye esala bien te yango omoni ke couple na yo ezo sila respect ya mwasi azo respecter yo te bonini oza trop familière babike faut ko quitter na bite ko kabwana na papa na ba parents na ba yaya non mais babike faut ko quitter ya mwasi pe faut linga obosani sa papa ke abotama na bande kwa mwasi yo pisuko oza trop musala mingi trop musala oza trop musala trop ba camarade trop internet doza na tante tant papa ye ça no ka kuna biloko ngo se na lamba ki me komi pio babike faut telema au chauffeur yango
est-ce que ozoye bango te papa pa lingo bima yebisa baningo ozosola bango na kati nano mpona kipe papa lingo bima ta mosu aza aposa pochette bakarte yo moto yebi esika oza eza chemise wana mosu ekolise komi salite mais soki oyo oza trop bami olingi foni mingi mosala olingi yango mingi eza bien mais eza bien mingi te faut kipe mobali na yo amen yango mpo moni mo mobali sikoyo komo ozwa petite sere akomo mpesa yeke biloko alamba bakesa bachapeau yo soki oke omona eloko eza facile bafrite mpo ntango oya otyango na four ou bien te na friki mpo oyebike mpo naza na nga lezi ozwi bato ebele baleki ebele otye na ndako comme ça yo ovanda no na libanda ozosola no bango kuna bazolamba eza bien to monde libala ezobebela yango nasepela mama walobi awa toa baafricain mama tosukisa biso misio yosala ozanga te nde lendi mama wabike toa baafricain moni africain alingaka na mwa mitinda mwamba ekoti mais sikoyo ya papa alingaki yo moko ko olamba yango sikoyo yo opréféra ndako etonda na bato mpo yo ozala na occasion ya kosololaka na bakamarade bato oyo baza na ndako nde balambaka bakoki kolamba mpo tolia biso nyonso mais ya papa linga olamba linga osheri mobali na yo ya mwasi linga osala bongo badra wana boleli yo miko ebele linga ochange yango et ozala bien mingi vraiment kozanga te lundi prochaine na ntango kaka oyo tobandaka ba 20h30 lelo toza na mwa retard ana 21h30 kozanga te lelo tolobi oyo eza rétrospective kotala nsima bolamu oyo esalama kati na couple mpona nzala na kotala nsima motema ekokita epuis bokokende liboso po pai bolingo eza te bolingo ekozonga epai oza kokipe liso te kokipe alors bokokende liboso so bokokolisa bana na bino botala bana botala libota alors bokosala destina molai elongo na nzambe koyeba mpe makambo mosusu eza balie ya famille ono mbali wana likende eloko te so asala mpe na kotika eza yo te eza bademon eza badiable eza basatan bazolingaka bamema yo na divorce eza malamu te tokozongaka awa towana bateme ebele toya kopartage ntango nyonso awa protege libala na yo batia libala na yo soki boza na eglize akosambela te mema eglize na maboko na nzambe yaka na eglize luka esika bosangana nzambe akozanga kopambola bino te ya Nathalie merci ya Nathalie Kasongo toza na sekele ya libala chaque lundi à partir ya 21h 21h30 donc chaque lundi na Congo mo Christo toza direct na sekele ya libala vraiment na sepeli na ba conseil na yo makam na olobi nzamba salo bolamu tinla biso numéro ya téléphone okoma tokosolola malamu na messenger même na message obengi na Congo mo Christo batie numéro na biso esika wana otali omona yango obengi biso même na Facebook okomi na répondre yo to sola malamu mingi vraiment nde papa otiolo baba wana to komi na suka posa na biso ezalaka ndengi mama Noelia lobiki eza mukona bango ya anniversaire so sepela vana ba anniversaire ya libala toza ma prête ya koya même sa invitation so yebisi biso to koya to sepela mingi po ezali kamo nzambe asangisa bimoko te akabola yango po sarangeza kaboza la vraiment très bien na mabala na bino tozo ba témoignage ya bien bisika pe banaye ko boiter des chroniques obiso soki muta comprendre donc ya mo si ndengo za ono comprendre sike banaye ko boiter libala papa langa po comprendre sike banaye ko boiter alors to bala miso to luka nzambe ba sa biso bolamu toza spécialité toza spécialité ezaka onzambe azo pesa biso yango pe biso tozo kabola na bino mais toza pe na posa na bino pe bo pesa biso o nzambe azo pesa pe epai na bino poni mabala na biso eza solide amen nzamba pambola biso makasi apambola bandeko nyonso bolandi biso bobosalaka te kopartage message oyo zwa yango ndeko na nga Nathalie Yanasi na sepeli mingi Yanasi na sepeli mingi Yanasi bombembe na sepeli mingi vraiment ya Patricia partager vidéo oyo to bondeli Nzambe merci lisusu kolo poza nzambe malamu to rendre gloire epai na yo kolo tikete nzambe journée oyo opesi biso makasi ya oyo lobi kati na libota na yo mokonzi tika epai ezalaki ya kolemba epai ezalaki ya kobeba nzambe oza maître ya restauration nzambe tika la restauration na yo nzambe ekota kati na bacouple nzambe moko ya couple asenti différence alobi ete makambo na mona yango kala nzambe tika ete mateza kaka koyoka te mekota na misala lokumu kembo ezonge pa na yo to na Congo mo Kristo na sena maboko na nzambe nebe te vouloir opa nzambe lokolo ezopalangisa sango na mokimo mobimba yawe ezana ba porte oyo nzambe okofungola pe ozofungola oyo koleklame matandement na bango nebe te basala nzambe mingi baleki na esika oyo nzambe balobi malamu pe bolamu ya Congo mo Kristo na kombo na yo nzambe tike to sala yango mokonzi na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.